Ma mission TV, le miroir du monde. Les lots députés Morabimi pour abébisa makambo ya malamu elinge comme la enseignant. Ndi biso totelemi. To lebite? Ceux qui bazo wela na politique, IDPS na PPRD. Ba bina na mupanditi. EPST za politique te? Batiki la biso secteur na biso. C'est la première fois depuis l'histoire du ministère Abisso, Banda va ministre Bakota, le ministère PSP Abisso, aucun ministre a foutu même plus de 10 000 enseignants. Les Cambodgiens ont une nouvelle unité, na ba parti politique. Wana eza les Cambodgiens oyo biso penza toyebi yango te. Tango ya azali koloba ete ba nouvelle unité ba bakisi nombre na bango ministre d'État a recruté d'abord. Avant qu'il ne collègue na réseaux sociaux, bien qu'on funda ministre Bakonga, ministre d'État. Si ministre Bakonga paza ninga ne député. Ni les angaki ayana kokuta na ye, atu na ye, ba solo la, a posé la question avant qu'il ne funda ye. Ni les angaki. Souci na ye, ezali de peuple à la malam. Mais parce que souci na ye. Oh, et bisous tout le monde, ils ont souci à détruire le secteur et l'enseignement. Avec effet et gratuité de l'éducation de base, on a combien belé. Nous tournons sur le Luka, atiamon na yapi, na école à l'État. On a tondi. Effet basandeni, na biswa syndicaliste, na gouvernement, na partenaire union sur ba étudiants tétététété. Ngana kamwe. Nazo kamwe en tant que syndicaliste puisque nazo na muta terrain. Ngani na vivre à proximité na l'école, ngani na vivre à proximité na enseignant. Les camois sont les qui la biso tozo kam. Je sais que lorsqu'un député veut mener une action abandon à niveau ya bureau, l'Assemblée nationale, a saisi d'abord bureau. On sauter malamment. On sauter malamment. Biso yo to bien to éviter tant sous bon, tant sous débit ba sous tant sous ballon et essayer d'éviter. Est-ce que pas qu'on s'inquiéter pénalité bon? Est-ce que quelqu'un comme tout citoyen congolais? D'abord, le ministère est foutu à rater. Ministre, à mon akambo ya enseignant. Bon, ma salaire enseignant. À mon akambo. Problème la chose alini banda tozana EPST, totika la au gouvernement oyo et foutu. Phase à liboso 32 000, phase à libale 97 000. C'est-à-dire tozana 132 000 pour la foutu. Batora wana iko zwambongo te. Ba enseignant ba nyokwami ba zwambongo. Si on a une identification, il y a un problème. Le biso est libre à confondre. Marometali a parti de éviter. Les militants un peu perdus, ils ont recruté. Si la biso est enseignant, si la biso est liquée, nous avons appui la Banque mondiale des Akoya. Nous avons ceux qui députés, ils ont la tonité, ils ont la moussous, azuli kanisi. D'abord, que nous fondons le secteur enseignement, azala d'abord na maîtriser le secteur et enseignement. Ma mission TV, le miroir du monde. Bande kobatali na zana esengo ya koyeba ke boza ebele liboso betano na bino ikembo te pe boye malamu na émission sembo na ebike bozola na biso de partout. Merci na ba bozola na biso na YouTube esengo etoninga motema na koyeba ke bozola na biso vraiment. Merci na équipe technique oyo bazosunga biso pour bona na biso na bandako dans de très bonnes conditions. Bande kobatali lelo to solo la maïma ko le kabongo na ministère enseignement primaire secondaire pe professionnel oyo kamama na ministre d'État, ministre d'État, non? Oui. Willy Bakonga Wilma. En tout cas, Mikolo, moi, au Pessimboa Boy, député national, na Kombo ya, aza député à IDPS, si je ne me trompe pas, na Kombo ya Ndeko Tony Mwaba, yé afundi ministre d'État, Willy Bakonga et pas na parquet, et pas procureur, à l'objet que il y a un problème, il y a fraude massive, corruption, un peu détournement, il y a fonds public, oui, il y a des fonds publics alloués na paiement, il y a des enseignants. Est-ce que Eza Solo Makambo, Tony Mwaba, ou a fondé ministre Willy Bakonga, Tokobeta Ntoto na etutu na émission lelo, Nazana Esengo, Yako Yamba, maître José Ngokbaka, Yeyo, Couparbola, Ozoye, comme ça, Bandiko Bazananda Kuba Monaye, maître José Ngok, Monsieur.
Voilà, José Ngokbaka, il y a Zanata Bongo syndicaliste, il y a enseignement. Mbote Ndeko. Voilà, pembeni na eto na madame Kisantu. Mbote maman. Mbote. Yope oza syndicaliste. Syndicaliste. Pembeni na ngai nazana ndeko Franck Babo. Mbote. Mbote syndicaliste. Voilà, pembeni na ya ndeko Franck opesa mama micro pour mbote na eba yo kango na bandaku. Tozana madame Lydie Kalala. Mbote maman. Mbote papa. Voilà, nabango nde to solo la maïma koleka na enseignement primaire. Alors, to ba na ndeko José, ndeko José ba fundi ministre d'État Willy Bakonga, ba lobi aza détourné makambo belé to yeba en quelques lignes. Est-ce que makambo honorable Tony Mwaba fundi eza solo to za lukuta? Bon, merci ndeko. D'abord, il y a une chose que ceux qui activent le PDG tant que les réseaux sociaux, la négation sur Oyo, Dova, la élection à l'appartement, à l'ONU. Mais on veut les appeler. En tant que député, à ça, nous devons pour l'exécutif. Puisque nous avons évité, mais nous évitons que ce soit député. Il faut interpeller. Il na niveau à plénière. Au niveau bureau. Éviter ce par exemple. On dit que non, on a un ministère pour interpeller, on s'allie, donc on a un niveau bureau, on saisit bureau. Après, on interpelle le toit. On peut plus c'est ça la procédure. Donc, au cas où on a la réseau social, plein d'exemples, ainsi de suite. Faut passer, on peut éviter. Donc, il y a quelque part, on dit que non, la LU. Et puis, celui de la LU, ça dit, bah, ancien, on va suivre, on va SICA. Bah, nouvelle unité. Dès bon d'abord. Dès que vous avez processus, soit les années en cours, si on a un gouvernement, commission pour mener installer. Pour la présidence, la primature, tout ce que vous avez fait, la RDC, donc la mission. Parce que la mission, vous avez une noté. Alors, et vous avez la soupe la mission. D'abord, compilation va donner CNSP non noté. Par contre, la soupe qui peut-être dans le cadre de la loi de finances ou de l'exercice de la deuxième trimestre, il va profiter d'abord. Mais, curieusement, même si vous avez mis noté, il y a au quotidien, bazuka, comme on peut continuer à noter la listing. Mais bon, après, écoute, Mandeni, ça c'est de deux. EPSP et Futagate. EPSP, ministère enseignement primaire, secondaire, technique, et Futagate. Et ça, on a juste pour ça, on va en préparation des éléments de la paix. Paiement, il y a la signon sur RDC, on va pas voir, mais il pas dit que ministère présenté ministère de finance et l'équipe de la direction à paix listing et bimakana et ça listing à PSPT et ça ministère où la ministère à la direction de la paix et puis chaque enseignant a son bon on est na banque bon biso député peut-être que ça va source on a mais source on peut demander ni tout pété bon biso peut béga ko tuna tout est-ce que abandaki déjà dans parlement bon ton nini pour te dire que député pour pas dans non na ni la bureau na ye mais que maman la première où vraiment on a coupé ses respects mingi wazali maman président de l'assemblée d'habiter sur les états tout que autour non et l'équipe nous pour être moko et qui na l'état et qui na justice bon biso et donc ils ont quand même il fallait qu'à couper ça avec précision au moins il faut avec précision dans chiffre puis que voilà monsieur José Tala preuve angoyo hein vous avez bongo ya monsieur frère Yambo monsieur Bobo. Deuxième chose, à lui, il y a division, subdivision. Dans ça, pour tout le monde, mais subdivision. Papa, avec effet il y a gratuité d'éducation des bases. Bana ba combien belé. Mutunyo sozo luka, ati avant na yapi, na école à l'état. Bana ba tondi. Effet ba sandeni. Na biso syndicaliste, na gouvernement, na ba partenaire nyonso ba étudiant tétététété. Bana ba combien à peu près plus de 30 millions. Il faut ça nini. Il faut que le moyen il y a ça nini. Il y a créer ba structure c'est ça que créer pété. Ça dit les ça le quoi Sankuru. Nga vous entrez dans l'autre Sankuru na habité sur les Sankuru ça munene. Mais
kuna makambo communication eza peda penate il faut ça ni baby que dans le cas nombre là eleki penser un peu ba koti na ba end ba koti non il faut ça ni pas diviser pas diviser pe ba inventer ba sous-division tel que quand on était dans sa cour dans le monde Lusambo 2 ainsi de suite bah c'est là pour qu'on rapprocher gestionnaire PMPD la balakisi. Merci mingi. Merci. Alors madame Kisantu, le problème est l'identification des nouvelles unités. Babi ministre Willy Bakonga, il y a des écoles privées et des enseignants fictifs. Beaucoup d'accusations, hein, et pas le ministre Willy Bakonga. Ndeko, merci. Ngana kamwe. Nazo kamwe en tant que syndicaliste, puisque dans un terrain, ngani na vivre à proximité na l'école, ngani na vivre à proximité na enseignant. Les kamwe zo les qui la biso tozo kamwe. Honorable député, avant que ndeko leka na ba réseaux sociaux bien ko funda ministre Bakonga, ministre d'État. Si ministre Bakonga paza ninga ne député. Ni nezangaki ayana ko kutana na ye. Atuna ye ba solola a poser ba question avant que ndeko funda ye. Ni nezangaki. Pour bango mi bana baza ba député avant oya comme ministre d'État. C'est-à-dire que trop c'est quand ndeko na biso na molobeli na biso tant qu'il a maîtrisé ba mécanisme na ba rouage ya fonctionnement EPSTT a poussa la pembeni ya muninga na ye atuna ye ba question. Kasi na likambo o etali ba collecte etali ba NU ba nouvelles unités. Ba nouvelles unités. Na lelo to yebi mutu ya na bango te. Na lelo ndenge toza a liboso to yebi mutu ya na bango te. Puisque toza na processus à collecte des données. Musala esili na mte. Bato bakendeki mission collecte des données ba yena nuna ba données nyonso te poto yeba ke na école esika tel ba NU baza mutu ya boye na esika tel ba NU baza mutu ya boye peto yeba ke l'école privée ya son excellence ministre d'État et côté comme école publique musali esili na mte to yebi na mte comme eza na processus batike la biso na mta to sale pour musala wana collecte des données et peste azo sala moye mokotin primature président c'est ça la carte primature c'est la carte ministère du budget c'est la carte ministère de finance c'est la carte ba parents ba ça la carte comité des parents c'est la carte ba délégué pe ya bana ba ça la carte biso pe ba syndicaliste to ça la carte na carte ya comité wana ba tika nanu processus c'est en cours ce qui te finaliser nde ba moni que effectif ba eza ko mat ou bien eza ko quitte. Bon, nous avons compris de péter. Avant que tu vas fonder que ba gonfler effectif ba NE, ba ebisel. Ba NE na bango. Il fallait ça nombre à combien et que ya ça donné ni ou EPC nombre à combien pour fonder mon à likambwana. Voilà, merci maman maman Kisantoa. Alors, nakena nous pas maman Lydie. Maman Lydie, abi ministre Ndenge honorable Tony Mwaba, azan honorable il de pesa. Il a fondé alors le ministre a détourné bon enseignant. Bon, bon enseignant. Est-ce qu'a précisé que le ministre a détourné combien to à quelqu'un likolo likolo? Ya solo mon lobeli yonde okoyeba. Obiso toyoki ke honorable Tony akela lombango kofunda ministre d'État ou Bakonga te a détourné bon enseignant. D'abord ministère et fout à rater. Ministre amonaka mbongo ya enseignant te. Bon na salaire ya enseignant. Amonaka ngote. Ministère ya EPST aza gestionnaire ya personnel enseignant. Mais likambo etali li futi ya enseignant. EPST ministre d'État aza na service na technique oyo babengi Sekopé. Sekopé après préparaka oyo babengi ba élément de paie. Ba élément de paie ezali nini? C'est compétent oiseau le gars na sala ba contrôle là ayebaka ke fulani ndi azo sala fulani azana école songolo pakala tango ya komona ba oyo bazala ko sala azui ba liste la bango asali nini atine on a direction de la paie oyo ezali cellule technique ya ministère ya budget na ministère ya budget kuna nde ba ko sala ka préparation ya paie soki ba préparer paie na ministère ya budget ba moni ke basali ba listing ba silisi na ba kombo oyo eutaki na service ya Sekopé bango ba valider ba tindi yango na ministère ya finance na ordonnancement
na ordonnancement soki elongi na ordonnancement ntango asisi mosala na ye atindi mbongo ya baenseignant na banque centrale na tour na ye lokola toza na processus ya bancarisation ya paye banque centrale azwaka mbongo ya baenseignant atindi yango na babanque payeuse nde esika enseignant akose présente na identité na ye oyo tobengi pièce d'identité carte électeur a présenté carte de service a présenté commission d'affectation eloko ya motuya oyo elakisaka ke oyo azali enseignant ya l'état. Alors na processus oyo nyonso ya paiement nayebi te ye député ayebi amonaki bisika nini ministre d'état ministre Willy Bakonga a détourné mbongo ya baenseignant ayebisa biso mpona ndenge natangeli yo awa nayebi te na esika nini ministre azo intervenir na paye ya motu oyo abengami enseignant. Nulle part ministre a intervenaka na paye ya enseignant. Donc c'est faux et archi faux. Makambo oyo député azoloba eza cohérent te parce que azo maîtriser rouage ya secteur ya enseignement te. Yango omoni biso tolobi ete soki député ezala toni te ezala mosusu azwi likanisi ya kokende kofunda secteur enseignement azala d'abord na maîtrise ya secteur ya enseignement lolenge nini makambo esalamaka na ndako mpo ndako yolalaka te. Voilà, merci maman Lydie. Alors ndeko Franck okopesa ndeko Franck micro d'après lettre oyo ya honorable Tony Mwa bakomi namoni baccusation eza ebele eza ebele tokena na moko alobi la création frauduleuse des écoles publiques fictives pour justifier certaines affectations des fonds et du personnel fictif. D'après les informations à ma possession, c'est qu'à ça qui peut investigation naïe, n'est honorable Tony Mwaba. Bon, merci pour le mot. Tout le monde a été à salaire les a droit naïe en tant qu'honorable député à l'anda à fouiller les informations de les années. Mais précision des athées. Bah créer bah école nime. Ce qu'on fournit peut-être à réserver bilokwana à Kolobango la justice. Bah école nime. Pour le processus de Kolobaki, il y a NI. Bah école nyonso oyo bazozwa yango eza na ba terrain et ba provet na ba IPP na ba to nyonso baza ko certifier bazo signer que école telle eza école publique eza privé te ba registrer yango nde batindi yango na Kinshasa. Jusque là to mona na école moko te oyo batie vraiment il faut ala ça preuve na. Alors, ça va preuve dans sous augmentation frauduleuse. Et augmentation frauduleuse de nouvelles unités recrutées ou recommandées sur la liste de militants de certaines formations politiques connues. On a le PPRD parce que Willy Bakomaza a PPRD non qualifiés et étrangers au secteur éducationnel. Ndeko journaliste okokamo ba syndicaliste bazolobela makambo peut-être tuni mutuna onati bandeko sengeli ba yeba pourquoi tozolobela ngo problème na biso zalini banda tozana EPST totikala au monde gouvernement oyo et fouti phase ya liboso 32 000 phase ya mibale 97 000 c'est-à-dire tozana 132 000 oyo ba fouti batora wana ikozwa mbongo te ba enseignant ba nyokwami bazwi mbongo sikoyo toke na identification ya ba NI. Problème na biso eza boye aza libre ya kofunda makambo etali ba parti toyebite ba militant un peu perdu à recruter si na biso enseignant si na biso zalike ndenge toza na appui ya banque mondiale eza koya nungu mususu ekoyi pe okimisa mbongo parce que ba enseignant ba nyokomi mingi yango biso ba lobetolobi boye soka na ba preuve akolakisa. Mais quand on a en général, exemple pourquoi cette fois-ci, soit dans le secteur réseau Tambola, les secteur et enseignement. Quand on a un chiffre, fouti boye sans que tout tâtonner. Tous en a besoin qualité enseignement et bonga, on a des likamouya, tous en a besoin pas ton classe et tous en a besoin d'appui, il y a un partenaire. Tout ça besoin d'aller que au lobby likamou la qui ça prévient mais on a besoin tous en qu'on lande là, toko kufa pour l'Italie.
likambo ya balaxi bazala bafuta. Voilà, maman Lydie na mona zo tombola musape azoninga baksa. Voilà, et ça peut mutuna tout le monde a pu répondre. Est-ce que ezali acharnement sur le ministre d'État Willy Bakonga ou Benelpo biso to bomba raté il faut dire la vérité, babi bataille de pes bango pe fallait Willy Bakonga benda bango mazo lingate. Yango no moni acharnement commis entre ministre na ba député de pes na fils ministre ya EPST o azabongo mutu ya cash. Maman oui, maman Lydie. Ya solo molobeli likamo zoloba député aza politicien. C'est normal lié à sa allusion dans ma parti politique. Biso toza balobeli ya enseignants, les représentants des enseignants ne biso. Likambo ya aza koloba ya ba nouvelle unité na ba parti politique. Wana eza likambo moko oyo biso penza toyebi yango te. Tango ya azali koloba ete ba nouvelle unité babakisi nombre na bango ministre d'État a recrutaka te d'abord. Bato ba recrutaka ezali ba gestionnaire. Lelo na mboka na biso. L'école ya l'État penza ko moko bolisa ko tebelete. Bato bazali na école ebele. Bazali ba confession religieuse. Tozali na ba catholique, ba protestant, ba kimbanisi, 80%. Bazo représenter 80% ya ba gestionnaire à l'école. Ya solo wana Willy Bakonga ke na l'école wana ye abandi ko bakisa nombre. Abandi ko engager. Omoni ke ndeko député azala souci à peuple ndenge tomoni souci na ye ezali de peuple azala malamu mais kasi souci na ye oyo biso tomoni yango ezali souci ya ko détruire secteur ya enseignement soki olingi oboma mboka boma secteur na ye ya enseignement po enseignement nde élite ya mboka mais likambo oyo député alobi akei na lombangu ebongaki apusana atuna na yoki ese likambo balobi eza bosolo to te avant ya koloba makambo nyonso ya lobi na liboso ya bazuzi ya l'État ame azali député akokaki kopusana na ndako na biso koduna mais awa bino EPST tala ndenge na yoki ke bolingi kozwa bato oyo baza non qualifié. Est-ce que secteur local la secteur ya enseignement eza secteur ya bato mayele po biso nde tozo pesa mayele na mokili mobimba oyo. C'est pour dire que to sala kana recrutement na niveau ya EPST. Mais na minute oyo nous ne sommes même pas au niveau des recrutements. Na minute oyo zo sala na EPST bato bakanisi yango babengi yango recrutement ezali recrutement te. Depuis 2014 na niveau ya secteur basalaki o babengi moratoire elakisaki nini elakisi ke ba école ekomi ebele balakisi ebele gouvernement azofutama bango te yango moni bakomaki ti na nombre ya 132 000 yango secteur enseignement elobaki ke tosuki nani awa ba oyo bayesima tokotalaka bango sima tosisana na ba oyo bazofutama te ya exercice tozala kosala sikoyo o mokili mobimba ezobenga recrutement ezali recrutement te ezali sikoyo balever mon lokola gouvernement a foutu les 132 000 NP qui étaient en souffrance au Batsali l'État banda bamboule belé il y en a plus de 10 ans qui sont impayés mais aujourd'hui le gouvernement a foutu bango a foutu bango en janvier yango amona kite to kota sur la catégorie ya ba oyo ba benga maki ba nouvelle unité qui travaille pour l'État aussi depuis 2014 til le loto to sali bongo la bonne. Voilà, merci maman Lydie. Voilà maman qui s'adongo batsani ni pona tuna mutuna kwa ndeko José. Bongo na bakisa maman Lydie. Bongo ndeko Basile kaka ndenge maman Lydie. Ndeko Basile limbisa nga papa. Ndeko na ngai kaka ndenge maman Lydie alobi. Processus eza processus recrutement te. Eza ba benga un processus ya identification ba NU. Tous sont identifiés ba NU ba zo exister. Après moratoire ba NU wana boza combien pour l'État Zabino en charge. Likamusu les opesanga passe lelo. On a ndimi pe ko ya na plateau ezake. Biso en tant que leader syndical, on a secrétaire général, il y a syndicat des enseignants de carrière. Enseignant carrière na ende yango wana. Lelo député moko abimi
pour abebisa makambo ya malamu elingi komela enseignant ndi biso totelemi tolobi te soki bazowelana na politique idps na PPRD babenda na mopanzi te EPST eza politique te batikela biso secteur na biso batikela biso carrière na biso po ete yango nde vie na biso yango nde avenir ya bana na biso nalobi. Voilà, alors ndeko José ouais. Ce que tu veux le na ono sububo uti koloba. Donc honorable Tony Mwabake funda ministre d'État Willy Bakonga sans pour autant ça n'a pas preuve. Ndeko nabi honorable aza Thomas Nabiso. Yé aza député quel que soit ici là ba élire aza pe député nangai aza député ba enseignant nyonso ana. Est-ce que honorable a ébi pété que Batoussou Azaki sans emploi, chômeur, secteur où ils ont recruté, pour le moment, secteur où quand même, ils ont diminué le nombre de chômeurs, ils ont éducation. Alors, le problème qui est là, c'est quoi? Avec avènement et à prison de la République, on dit gratuité, ils ont inscrit à la Constitution. Et dans le temps passé, c'est la première que comme moi que Mouton après élection naïe a été parmi les programmes de 100 jours. Bisous tout au vous avez même la doute que encore un déni parce que bisous bidon jamais gratuité parce que pour que bana mobimba na école primaire mobimba foutate RDC combien non seulement ça a coûté nombre élevé des anciens NP non payés. Pendant des années, plus de 15 ans, 20 ans, c'est la première fois, il faut quand même qu'on soit un peu reconnaissant. Oublions pas l'amour du patrie. C'est la première fois depuis l'histoire d'un ministère Abisso, Banda ministre Bakota, d'un ministère PSP Abisso, aucun ministre a foutu même plus de 10 000 enseignants. Aucun gouvernement, c'est ce gouvernement au début, a foutu plus de 30 et quelques enseignants LP à niveau primaire. C'était un défi, mais qui a été concrétisé. Nous avons dit, comment? Deuxième chose, en tant que syndicaliste, tout ça qui est dans la commission paritaire, il est bien. Est-ce que vous foutez sous le primaire, bon, à niveau secondaire? Au début, école catholique, enfin, disons, réseau conventionné catholique, vous foutez à niveau primaire, bon, et puis c'est ma grève. Bien au boto par-ci par-là. Est-ce que vraiment le gouvernement peut pas? Mais au Cameroun, en janvier, tous les LP ont été pris en charge et sont payés. Bien sûr, c'est un processus. Bon, on ne sait pas cerner. Il y a certains soubresauts que au cours de l'université. Mais tous les LP sont, en tout cas dans la grande partie, payés. Mais pour le moment, est-ce qu'il y a banane? Et ça peut peut-être voter député, enseignant, mais après, ça peut voir. A futamité a ébanité mais abandon ça la kaka à côté mais a ébanité babenge nini babenge NU bon avec effet à gratuité au salini et sali que balaba leki yoso ke partout pour avec balaba leki mais des toman na biso pour député ça toman ngai na CP naïe bon na évité parce que babi kazape juriste aza député bon na évité a poser acte en repos biso to yebi plaque autozo kaka to tenga na ba réseau. En tant que député, pour ça, en tant que député, pour même intellectuel. Hein? Je sais que lorsqu'un député veut mener une action, on a niveau à bureau. Il y a l'Assemblée nationale. À saisir d'abord bureau. Encore sauter mal à mort. Encore sauter mal à mort. Est-ce que tu as encore s'inquiéter pour l'unité? Bon. Est-ce que quelqu'un comme tout citoyen congolais? Et puis, le problème, c'est que, au moins, dit secteur, on est un secteur très compliqué. Ministre, on a une école privée. Soit encore là, ça va là. Bon, le ministre, école, il y a un bandal awa. Madame, voilà. Ce sont des preuves irréfutables. Ça dit qu'il faut soit très bon, voilà. L'école privée d'abord. Bon, au moins, certaines allégations sur lesquelles un parti politique, papa, au moins, des partis politiques. La zone que des camarades de Lydia Lobby, le recrutement est ça veut dire quoi? Chaque gestionnaire dans les réseaux qui banguissent
aibi que donc école anga eza kuna boye par exemple baba komi ebele aosa nini ba ça là donc ba passer constat oui c'est normal parce que il y a maintenant afflux terrible là-bas, même dans l'intérieur, place va faire des athées. Et puis c'était une décision du gouvernement. Dit que bon, si tel est le cas, le quoi va aide qu'est-ce qu'on peut faire avec un partenaire la Banque mondiale. Et puis l'autre qui s'appelle pas partenaire Pamba. Et puis Pamba qui nous a bâché voilà, Ndeko José. Ouais. Alors moi je voulais conclure pour dire que sincèrement parlant, biloko nyonso wana ndeko na komi. Tout le monde a vu ça commis. Et c'est là qui d'abord aya d'abord dans le ministère atuna d'abord des akandeni pesa ala ça fait preuve pété parce que au moins chose atoma au fundi mutu il faut qu'on l'accepte preuve tant que donc conseillité maintenant sous avec le ministère bonga boko ça ya ngona ya monifa beta ngomala moko voilà ndeko franco ndeko toni mwa balobi lisusu que mbongo ezaki destiné à futa ba enseignant ni ba konga zwango a affectant na fonctionnement ya Sekopé na télévision Edic TV. Ezala bongo te mbongo eza na banque maintenant Sekopé atindi mikanda pona bato wana bakozwa mbongo wana ndenge nini alongoli yango na banque ekei na Edic TV non Edic TV eza pe structure eza na fonctionnement et comme service il y a l'état et comme il peut na fonctionnement nango à cause na fonctionnement parce que dans ba jana aza na fonctionnement nango je ne pense pas que bazwa mbongo ba enseignant pati yango non et que ça le matin voilà maman dit akizapora bon ozo senga nga tout mon parole donc ça va la besoin koloba donc pour eza ko yinda ya maman dit ça maman mais eza pe ko yinda na ministère bon biso ko moni yango ko yinda te likolo eza ko yinda te pona minute oyo secteur eza la fierté ya mboka eza secteur ya EPST la ministre d'État na bango. Mais est-ce ça la fierté de boiter mais affectation frauduleuse, détournement de fonds, c'est quoi fierté à la mission de Cotonou à lobby eza cohérente. Eza cohérente par rapport à réalité à makambo ndenge ezoleka na kati ya secteur. Makambo de Cotonou à lobby bakoki kosala fraude na mbongo ya baenseignant na niveau ya ministère ya EPST eza pasi na expliquer awa pour écorefese na ndenge nini mbongo efutamaka ti ekoma elongwa na ministère ya finance ti ekoma na maboko ya fonctionnaire oyo babengi enseignant ndeko wili bakonga akozwa mbongo wana na lolenge nini ake dozela basena na banque oyo a touché a pesi nde musala ministre d'État kosala pour détourner mbongo et puis moni ke likambo wana ndeko Tony alobi eza na nzela te bongo oyo alobi lisusu ke likambo ya admission frauduleuse ya programme ya gratuité ya enseignement des écoles privées non éligibles wana kutu likambo wana ndeko Tony alobi gratuité ezali na école privée te gratuité d'enseignement ezali na école publique na base la constitution de pesi biso ndingisa wana c'est un processus oyo ebandi depuis 2010 mais esimbaka te ezalaki canard boité mais avec l'avenir du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi oyo asali campagne na ye sur le ministère sur l'enseignement des enfants congolais pe alobaki ete na kokokisa gratuité na rentrée scolaire na banza gratuité na rentrée scolaire bato nyonso balobaki président de la République excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo alobeli likambo ya gratuité la veille ya rentrée est-ce que kosalema mais bato bakambo ete na rentrée scolaire na mois de septembre gratuité ebandi na baekole ti lelo toza na kati ya processus oyo biso tozosalue yango tokosenga na bandeko oyo baliko attaquer secteur ya enseignement bakeba na bana na biso po secteur na biso eza secteur sensible tango olingi okende na parquet yebana lukopusa na pembeni na ndako yeba rouage ya ndako wana makambo etambolaka lolenge nini avant que yosala nini okima mbangu na parquet voilà maman qui santo batsa par rapport tozokende malema na suka nayebi ndeko Gilles nalingi naloba par rapport na
na makambo ya mbongo par rapport na makambo ya mbongo na kofuta ma ya enseignant na kanisi na ba ministère nyonso eza na ministère te eza na service uniquement pour la paix ya bato au moins service à ce que peut nous monde chaque sanza bato bakendaka na l'école ko sala contrôle est-ce ndologie laza ndeko Lydia aza ndeko Frank aza ndeko Kisanto aza bazo tala est-ce que ozali chaque sanza il faut bayeba est-ce que oza na place na yo ce que ozali te basali rapport pour la nosate to be yango soubassement il faut zana soubassement et ozo expliquer que pour la nosali te ça dit que c'est EPST na par na nzela ya service ya direction technique na ngwa sekopé bazo maîtriser paye ya enseignant. Voilà, merci pour la précision. Alors, oui, ndeko José Batsam, pour na tuna motuna suka. Si et là c'est que au moins dans le ministère EPSP pour recruter pour créer service il faut soubassement juridique et zala. Le ministre en charge de l'EPST a dans ses prérogatives tant va donner outil dans bureau dans service naie et qu'on soit arrêté sur base ça dit que besoin ça dit que non ah wa bamba comme belé moi tout ça les atos ça ndeni ba ko changer structure wana ya service wana aux yeux de service de quoi cerni est un service d'identification des élèves. C'est-à-dire que objectif bactéria quand ils que pour qu'à la fin il faut que moi na aebana biométriquement. C'est-à-dire que moi na botami musika dans l'Équateur a obéi à Combo là ou pas comme on est bimi. Alors, avant qu'on accuse voilà, il y a eu création frauduleuse. Non. Qu'on crée un service une structure et pas biso, c'est qu'il y a toujours un acte. Même pour qu'une école soit créée, même sur les écoles privées, vous l'avez dit, école des athées qu'il n'y a pas mis non plus. Ça veut dire quoi? Dans le niveau de la sous-division, réseau Kibangis, catholique habité, nous avons besoin qu'il faut créer boué. Bah remonter au commis, c'est normal. Puis peut faire induire la qualité. Ça veut dire qu'il y aura un afflux, il y aura un débordement. Donc, on s'accorde ça, va combien à peu près 1000. Non. Ah ouais, c'est-à-dire qu'au moins à peu près 55 ou alors 35, mais on commis au-delà de 55. D'où il faut aussi passer ni créer, créer. Vu alors que ma partenaire va prêt, s'il vous plaît. Je vais appuyer pour appuyer système éducatif. Pour appuyer pour tonga ba école wana. Il y a une façon appuyer pour que ba sunga ba edu wana passer ni avec appui dans bango ba futama. Siko yo za toma. Merci de choses. Alors, tout comme vraiment na suka ah siko yo Banque mondiale maman Lydie na banana yo et ningi ko annuler appui financier. Il y a $1 milliard suite à nous sur le ministre Willy Bakonga. Conséquence aux alani. Conséquence ya makasi ekozala que omoni mboka na biso tozana to ya analphabétisme ebele. Avec la gratuité, mes parents ebele bazui occasion ya komema bala na bango na kelasi. Po bana ebele bazali kotanga te po ba parents bazaka ki moyen ya kokomisa bala na kelasi. Mais la gratuité et permettre que moi na nyonso azala na droit ya éducation. Mes parents bazomema bango na kelasi. Mais ce qui lelo ba partenaire oyo bazali koya pour ete ba appuyer système éducatif na biso. Ba annuler appui financier balingi bapesa biso ya 1 milliard. Conséquence nango ekozala ete le gouvernement na biso akozala na mwa kokoso na oyo etali construction ya infrastructure, surtout que tozozela mbonga bapaya mpona kofuta baenseignant te mais mpona kotonga bitelo oyo ekopermettre ete bana oyo baleki na bakelasi bakoka kozwa bisika ya kosala nini ya kotanga po lelo même bana mususu bazwaki place te na baekole mususu po para memi mwana me classe place ya kotia mwana ezali ba mususu bazotanga na babashi libanda na ebite soki botambola botambusa ba caméra botala na baekole primaire botala boni bana mususu batie babashi libanda pour que bana bazwa kaka mateya. Voilà, merci. Alors maman Kisantu maloba suka ngai ya suka na naloba boy partenaire aboya te ayoka bilioka yoka wana te
ayokela enfant congolais mawa pe ayokela enseignant ya Congo oyo mawa ayoka bioka yoka te a continuer processus na ye apesa EPST na nzela ministère na nzela ministre na biso ministre d'état Willy Bakonga chance apesa ye confiance ya ko réaliser ti la suka ya mandat na ye processus o ya gratuité ba pesa ba moyen ils seront jamais déçus. Voilà, Ndeko Franck. Oui, na olobaka ke ba partenaire ba ya ba pesa. Mais ba partenaire ceux qui ba pesa mbongo wana te. Et ko profiter na nani. Ministre Willy Bakonga agoleka. Mais enseignement. Problème est ça ni député on a ba mukolo batinda ke mbala liboso na classe. Ayeba o comme un te. Abana comme un renversé. Même yo journaliste. Kanisa mukolo liboso o monaka monde on ngeni comme un. Au mati, au kiti, mais yo tiens au renversé. Cela veut dire que biso to former biso bino tala suko bakabosa la biso. To ye uniquement te pour le bakeno to défendre ministre Bakonga. Souci la biso de likambo chité wana. C'est-à-dire congolais alingambo kana aider. To perdre 1 milliard. Yo kana 1 milliard on est comme ça kaka na secteur EPST. Mbongo les a couleur politique. Yango to lobby batika secteur wana. Soki promesse ali aye pa na ministère ba solo bakena bokila bato makelele te yo yebi yango bakenda bokila bato makelele te eza muto ayi depesité akoyi ko tuba mbeli ako tuba président de la République chef de l'État mbeli est-ce que azoye ba que président na yende muto azo ko diriger lelo osengi ba partenaire ba boy ko pesa mbongo wana iya ko lwanini parce que chef de l'État président na ye azali comptable devant peuple après 5 ans. En 2023. En 2023. Ils ont passé. Merci, Ndeko Franck. Alors, Ndeko José Tossi, ça a une minute. Na chité boulé. Ndeko Aza Thomas, Aza député, Azo Fouta bon et belé. Tata. Na ibite so kena pe na mboka. Keno la kisen sukuna na suka. Papa na Azata na mbongo te. Mais moi na tana li papa, Azo tanga ofele. Lelo so ke ezate. Ye bana batanga ba école wana tout appelé bana et est-ce que batanga wana lelo pour ces années c'est que pas au soit big non ba oh ba futamité bon ce qui procède ici ça veut dire quoi batanga ba union soit ça belé basani batiki utangisa bana siko ba kende wapi asuka te to so bana nyonso. Merci. Merci. Madame Lady Kalala, Azana Peme Nangai, Ndeko Franck Babo, Totiko Yamba, Madame Kisantu, Ndeko José, Bazaba syndicaliste na EPST. Merci. Bauti Kolanda, Binomoko, Nande, Bauti Kome la procureure générale, lettre par député Tony Mwaba, Alobi Makame Bele, Bambeba et Bele, pour la ministre d'État Willy Bakonga, Bolandi. Syndicaliste à EPST pour na bango en bref makambo honorable alobi eza yangote il fallait aya kozwa ba réponse ya bien ko tuna na niveau ya ministère donc ndeke biso bana kinto bakake pour na bango honorable Tony Mwaba beti libanda donc normalement fallait ya atuna ke eza boye tala na yoki boye aninga ka so ba réponse ya weleli ko kende ko funda epa procureur général ya république boki ba syndicaliste ya enseignement botika la malamu ndeto kutena bino mbala ya sima. Ma mission TV, le miroir du monde.